Coucou, coucou mes fidèles, coucou mes amis, coucou mes abonnés, coucou ma famille. Je vous salue tous, je vous salue tout le monde, je vous salue toutes et tous et tout le monde. Je vous salue. Merci beaucoup. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui puisse nous accompagne. Merci. Avant qu'on part, parce qu'on ne va pas aller beaucoup aujourd'hui. Premièrement, on vient d'abord, comme l'habitude, au vidéo pour cause de kitamba là, oui, mais voilà, pour na kobomba, Nzambe ayoka mapondeli. Donc, priez-moi, mouké, pour permettre une minute ou une seconde pour prier, pour rendre grâce à mon Dieu. Merci, tendre Père, je te rends de grâce parce que toi, tu es Dieu. Merci pour ton amour, pour ta beauté, Yahweh, pour ta bonité. Nzambe yozali alpha pe omega. Nzambe yo banda na ngai lokola alpha, chemine avec moi comme Emmanuel et finisse avec moi comme Omega. Tant de Père, je te rends de grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, parce que toi tu es Dieu. Que ton Saint-Esprit Saint qui puisse que tu es dans mon corps, que ton Saint-Esprit Saint qui prend contrôle à toutes les choses, que ton Saint-Esprit Saint qui me donne esprit de discernement, esprit de sagesse, intelligence. Laisse que cette parole, mon Dieu, mon roi, que nakoloba ezalanga ite et ou te panayo. Ton Père, je te dis merci. Merci pour te frère nanga sœur nanga koyoka liloba oyo Nzambe est touché na mutema na ye. Na kombo na o Seigneur Jésus-Christ parce que yozali Nzambe, gloire et louange, honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute ma famille. Na pesa no vraiment ba abonné na ngai nyoso mbote. Famille na ngai nyoso bagina mambote esika bazali. Comme d'hab que je dis tout le temps, pourquoi mutasa kufi na ye ozotanga kombo na ye non mundele kutuko koko na ye koko bandoka ça toujours na ba souvenir. Maman ya bota yo amema yo pendant 9 mois na libomo kotika ko bossa na été. Yango na bossa na kaete parce que je veux pas grandir avec elle. C'est pour cela que na bossa na kaete. Merci na ta apometa kapesa ngai abimisinga asalinga abongisinga Nzambe asala na yenga Yesu ko azwi temps abongisinga Nzambe azwa lokomo esika azali fale azala mais biso tozaba les passagers biso tokokufa tokokende Nzambe esika azali mama na ngai esika azali Nzambe abatela molimo na ye pema na kimia ezwa place akopema na kimia. Deuxièmement, je salue mon père là se retrouve Samuel. Il s'appelle Samuel. C'est pour cela que sur le Facebook, j'ai mis Samuela. C'est le nom de mon père. Même sur les ascendants, c'est Samuela. Pesi famille na ngai nyonso mbote, ba abonné na ngai, ba connaissance, ba ami, ba camarade, sika nyonso bosangani, sika so bokutani na pesi bino mbote. Nzambe aleka na kopambola bino, Nzambe aleka na kobatela bino ba nyonso bazolandanga. Merci na ba encouragement na bino, merci na ba j'aime na ba commentaire na bino, merci parce que bozo disposer ta na bino pona kolandanga. Nzambe apambola bino na ba oyo bazozwa ta na bango ya kolandanga. Nous à 12 étoiles TV, comme je vous parle toujours la 12 étoiles TV, abonnez-vous massivement. Kaka place où ba commence s'abonner. Il y a un simple, c'est gratuit, c'est pas payant. Cliquez simplement là, c'est gratuit. Olena banda ko tindela ka yoto na publia kango na ba imo na ba snap na ba nini. C'est mieux que tu t'abonnes directement tango koya et komi nani na yoko signaler que et komi otali. Abonnez-vous massivement, c'est gratuit. C'est gratos, c'est pas payant. Et ça gratuit. Sur l'ini pete okokota la bisote problème mesate, abonnez. Votre j'aime, votre commentaire et kokourage biso tout continuer ko sala lisusu ya mingi pe ya ko pesa peso pesa biso ba mayele. Ya ko sala ndenge toki kokende. Bon, chez nous 12 étoiles TV, na ebisa bino prochaine fois pe nazo ebisa bino ko lemba ko loba kamote. C'est nous, ezaka ka vérité na vérité. Chez nous, ezaka ba makamba musique ya mokili ya fofanité. Si je dis mokili parce que nous tous on fait ici. Tout ce tozo vivre na kacha mokili. Ezali musique fofane makamba ba émission ba musique fofanité. Chaîne oye fungwami na volonté na ngate na volonté ya papa.
papa na boye biloko na loba papa nzambe. Alors chaîne oyo efungwami ezali pona ko mema peuple de Dieu ba oyo babungi nzela. Ezate pona ko beta ba histoire moko ya konnerie to ko zoka biloko bato oyo bato basi basali ko lakisaka na. Nous on est là. Chaîne oyo ba makambo boye eza mieux ko talango édifier ba makambo mosusu. Comme na lobaki tout à l'heure, na lobaki dernière fois, ana otosala moko na lobi, tellement j'ai raconté mon passé à mon mari. Voilà, c'est ça, ça retourne contre moi. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, ils ont félicité. Oui, c'est ça. On est là pour raconter. Si j'ai dit que tellement j'ai raconté mon passé, c'est pas moi, c'est pas moi-même, non. Moi aussi, quand je raconte aussi mes passés aussi à mon ex, ou que ce soit mon homme, ou que ce soit, voilà. Mais j'avais dit que non, mon passé, na tie basi nyoso, gogu na glogi bino nyoso, na ksangisi bino nyoso, basi nyoso. Nanga ipe na kati, yango na lobaki. C'était pas pour moi. On est là pour vous parler quelque chose. C'est que Dieu a zotia biso na kati ya motema na biso poto partager ensemble. C'est pour cela. Bon, je ne veux pas aller trop loin. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi en fait? Nalinga ki nati yango na télé. Na moni ke kosala trop de choses. Na ye ko talisa bino. Eloko tongi to loba. C'est loba pasteur. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est des pasteurs. Ba pasteur, bozo mema biso wapi. Bola ki sabiso bokonzi ya likolo. Comme Jésus l'avait dit, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est que Jésus l'a dit. Azalobi, Azali, le bon berger. Et alors, pasteur Allélo, je comprends plus. Le bon berger. Est-ce que bino, bozo memabiso na kufa, to bozo memabiso na réalité ya makambu ya mokili ndengeza kokende. Nazawana tepo na koloba makambu ya batu, mais je veux parler un peu uniquement pour les pasteurs. Je voulais mettre ça dans nini moyen zate. Je veux faire voir cela en live. Dans susu et kozala un peu mieux. Donc vous voyez. Bozomo na makambo ndenge ezoleka ndenge ezosalema. Bomoni, je veux pas trop montrer ces choses parce qu'il y en a beaucoup de gens, j'espère qu'à cette heure-là déjà, basi batieti déjà na ba YouTube. Donc ngai moyena ti yango na télé ezali te tona bomba silipe ya pasteur ezate. Parce que Moutoro ya salé la kanga montage, donc ça me fait compliqué. Je ne peux pas trop vous parler. Et ça que je voulais vous montrer. Pasteur Afukami Azo Senga pardon. Na église à Kimbangista. Le tozo comprendre. Soit disant bana ya ndoba lobako apôtre ou pasteur, je sais pas si c'est Nzambe. Kimbangista, Simo Kimbangista. Vous connaissez cette histoire. Voilà. C'est moi qui bangiste ndenge boyebi histoire ya église wana ya Simo Kimbangiste. Église à Kimbangiste, c'est ça des choses que là église à Kimbangiste Simo Kimbangiste Simo qui ceux qui Simo ne va benga kaye je sais pas. En fait, je veux vous parler aujourd'hui ceci pour na ba pasteur. L'autre fois totiaki awa ya pasteur mususu wana pekaka Simo Kimbangiste. Comment dirais-je, ezalaki si j'ai pekaka azu mwana mwasi ya batu ser musala na epeka kobima na basi kaka ya ba gadi corps na ye ba ser na kati église ba protocole bino mosusu ba video ne tambola ki bomona ki yango nde makambo azo sala.
Pasteur nani, pasteur Mukuna aussi pareillement, bomonaki makambo oyo aza kosala. Je sais pas ce qui tozo kende wapi, ba pasteur Denis Lesi baleka, il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés, qui ont fait des choses vraiment incroyables. Bah voilà. Oh, c'est quoi ça na katia ya chaîne. Bon, voilà, oh, vraiment, na oki ko la kisango vraiment ningité parce que c'est plus la peine, parce que tout le monde connaît déjà l'histoire de ce monsieur. Apparemment, je voulais vous montrer le vidéo de l'autre pasteur là. Des pasteurs à l'église qui banguistes, ceux qui banguistes. Excusez, sorry. Makambo azo sala. Yango tozo comprendre sous te. Na ba pasteur à lelo. Est-ce que na ba pasteur à kala? Tango makambo on a sakabino ke. Quand je parle, vous êtes là au victoire, machin, na 12 étoiles. Boye na boye. Moi je parle pas des sujets de gens. Je parle des choses que je vois que non makambo denge ezo kende bien te. Oh Jesus. Ezo kende bien te. Pourquoi je te rappelle s'il te plaît, je suis en train de faire une vidéo. Ben donc des choses qu'elle est là, c'est que je veux vous dire que na ye koloba sujet oyo ezali lelo ya koloba pasteur. Tala même awa na chaîne pe ezali sango ndenge azoloba parce que tozalaki ya basango baza na misala mabe, basango baza na boye, ceci c'est la bomoni. Sango asepeli te na makambo oyo ayoka alobi ba pasteur aujourd'hui, ba pasteur à lelo. En bref, nazongi siko ba pasteur à lelo parce qu'on va pas prendre beaucoup de temps. Alobi bien ba pasteur à lelo makambo bazo sala eza normal société. Pourquoi vous les pasteurs, qu'est-ce qui vous arrive ces derniers temps, on comprend plus rien du tout. Tous on comprend de ce selo comme mon côté, mes frères, mes sœurs. Il y a quelques jours aussi, j'ai essayé un peu de parler, penabe et motoye, c'est ma victoire, ok, nazo éviter ce qu'on a quatre églises, c'est ngabi quelle église? O ba passer na bino makambo bazo sala, parce que banga kutu, moi si nanga kutu, denge zali wana, moi si nangai na koki kotika suta kende na église. Tala passer on eti ba oti kotinda. Pasteur azalaka soki na mwasi soki basolo la kandenge ezalaka kaka mwana kota mingi na ba détails te parce que basalia soit disant na ko juger bango te. Alliance na bango basala na nzambe nga na yebi te, je te même pas là. Ndenge batambolaka na nzambe nga na zakuna te. Alors je peux pas être là pour na juger bango na condamner bango. Naza nani pour na condamner pasteur. Naza nani pour na juger pasteur. Naza kunate. Simplement je veux dire ceci mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît. Le temps est mauvais. Tokomi na temps ya mabe mingi. Temps ekomi na suka. Nzamba komi kobimisa batu nyonso o basalaki mabe na poasa. Ba oyo nyonso basalaka mabe nzamba azobimisa bango na poasa na poasa vraiment na poasa comme je peux dire parce que na kikoloba na moa na mususu te c'est pas bien mais na poasa. C'est pas bien. Nzambe aleka na kosunga. Nzambe aleka na kosunga biso parce que basi eleki to zeba soto kende wapi. Maintenant moi je veux vous poser une question. Balobarani, une ou une question? Une question. Le bateau bo. Na suki wana boy polémique. Bon comme lelo victoire, maquillage boy. C'est simple aussi. Vous voyez, on a dessiné qu'à crayon à bleu. On a mis moi truc, moi brillant un peu rouge à lèvres. On a ligne qui pour vous montrer. Comme je dis toujours, que pas victoire. À Salaragnos, elle fait tout. Soit à pied,
soin des visages, mais j'aime pas trop montrer à la télé. Soin des visages na bato, ngaite na bato, parce que nga so na ngina banda ko sala bisala sala, nzoto nangeza ka très compliqué na yeba te nzamba sala ngandenge nini. Nzoto nangi ko ka ba bisala sala te. Na sala ka bato, maquillage, suki nyoso lingi, coiffure nyoso lingi to salaka. Je travaille beaucoup na Château Rouge, ça fait 12 ans comme je vous dis, ça fait 12 ans à Château Rouge. Akanga suki homme no sakolinga ke kotuna kaka victoire makola ke ça. Donc voilà ce sens là que je vais vous parler aujourd'hui. Nangina le passé si que ça c'est pas notre sujet. Notre sujet aujourd'hui c'est des pasteurs d'aujourd'hui. Ba pasteur à lelo. Bozo memabiso wapi. Bozo memabiso wapi ba pasteur à lelo, s'il vous plaît. Bozo me mabiso wapi 2020 oyo eye na makambo ebele ya polele parce que des choses qu'il est là, tout ce qu'on voyait tozomona bango bassin, tozomona bango ceci parce que les gens disaient que non, on les juge pas, on les condamne pas. Selon problème avec notre Dieu, oui, bien sûr. On est d'accord. On vous juge pas, on vous condamne pas non plus. Mais et nous qu'on vient vers vous, bokope sabiso nini, exemple nini. Exemple nini bokope sabiso ba pasteur. L'autre fois na lobaki pona mukuna pona Moïse Mbiye na Eliane. Mikolo vraiment tope mi muke pona Eliane na Moïse Mbiye. J'espère que à comprendre to lembi bino franchement. On est fatigué de vous, s'il vous plaît, arrêtez-vous un peu. Vous arrêtez un peu parce qu'on a marre. Franchement, moi, parfois, ce qu'on a côté na internet, na posa kolanda eloko na internet moko songolo. Ce qu'on a côté na Monica kao nini Moïse Eliane na zappé na kei. So Nathalie kako machin na zappé na kei. Mais on a besoin de regarder un truc qui nous porte une bonne nouvelle. On a besoin kolanda biloko o ezali très important. Et loko oyezo porter biso bonne nouvelle. On n'est pas là koyoka ba connerie na bino. Quand bobwana ki kolinga na bino mibale, bozo pesa na ba rendez-vous na bino, bozo kende place, bozo kende. Nous on n'était pas là, tozala ki wana te. Mais pourquoi ceux qui bosilisi makambo na bino? Boye su ko kotango lisusu kaka biso ni sotoya komona biso ba ofela. Ba veu ba ofela ba ofeline. To ba veve, to ba innocent, ba innocente, to ya komona bosoto na bino, ba problème na bino, vous arrêtez un peu. Pasteur oyo na boyi vraiment kokota tina mozindo parce que c'est pasteur magazo wangana. Devant Dieu, on le ment pas. Nzambe bakosaka yete. Okoki kosala mutu mabe, obatami, omonde naza na kati ya ndako oyo. Et pas ya nzambe azomona oyo plafond oyo exact azomona nga nu azomona nga polele eloko moko teza ya kobat mamena lati bilamba et pas ya nzambe za nango bilamba teza kaka simplement na se couvrir kaka. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Basaka na nzambe te. Teke bozo za basema na bino bozo tia. Bokei bozo te ya bozo le kaliboso na nini bozo te ya biso bozo zo pe maboko na bino pe bopose na mutu na biso na mbuzi na koma ko boya kutu nzambe na koma ba nzambe vraiment limbisanga na tango ka tozaki ba innocente ba vraiment ba innocente ma tozo ke pas passer tout le monde ko la nzambe ofuka mela pasteur to oyeba pasteur to sambela otiki atie libu maboko na libumu na libumu na yo azui comment dirais-je azui maboko na ye atie na mbunzu na yo na mutu azo sambelela yo soi-disant nzoka ndazo bakisa sous malédiction yango ba passe ezo si latin na Afrique yango ba passe ezo si latin na Congo yango ba passe ezo si latin na kati ya poto biso batu toyana ba poto lelo yo to komi génération moko na ba oyo bazo ya sika puta ba biso batu ya kala mais tozo kende génération moko so ko moni kutu ba oyo ba ya kala vina bango za susu malamu te parce que ba pasteur ndenge na ndenge ba tia bango ba maboko fi ebeba ba libala batu ekufa ebele pona ba pasteur.
mais bao bazo ya lelo ba vi na bango se prof parce que bazwa kitana ta ko kende ba tia bango ba maboko na ba oyo ba banda ko ya ko yembela biso banzembo awa soi-disant. Moi je suis pas là pour vous juger. Nga na banda ko sambela ki mwana muke nazokola nango ti na komi mama mobimba boy na kendaka de kaka na yebisaka bino Yesu akanganga singa na kingo lokola eloko na lati ata na ke wapi ata nazoleka wapi Nzamba kozwa kaka zo benda nga ata je dis que Seigneur je suis fatigué le bata Marie Moussambo salelanga bikamwa na koti moya premier moya jeune deuxième troisième Nzambe salelanga bikamwa na liaki na bango na melaki na bango bachelinga poison balingi na kufa Nzambe salelanga bikamwa lelo otozo mona on sait même plus qu'est-ce qu'on peut le faire. Ngana koye bisabino depuis année dernière. Kaka ti lelo na kine kaka na église na kin na zaki na église na Kishasa. Donc na zaki na kin na sala 4 mois na yoko zonga. Et là kaka wana janvier nde na kendaki na veiller. Tila na okeso se église ta. Na osenga na Nzambe to komi ko banga. Nzambe pesanga église moko oyo na kende. Parce qu'il y en a beaucoup d'églises maintenant. Place biso to komi ko landa full vraiment full. Mais pourtant Nzambe azaka place bato bazalaka ebelete parce qu'il marche pas en vérité, en sincérité. Nzambe lobi mieux que là il y en a un peu de juste, là il y en a beaucoup de méchants. So tolingika ke loko e frappaka na miso. Tolingika ke loko oyo atiraka na miso. Miso eza mabelo bata pitu mwanzo. Pitu mwanzo, si je me trompe pas, fait pitu mwanzo. Deuxième regard. Voilà ce que nous sommes. Deuxième regard. Tolingika ke loko oyo zo beta na miso. Nde tolingi. Mwasa naza kitoko azana banzoto mobala naza bo azana bapaki aza sesi azana mbongo aza sesi. On regarde simplement ce qu'ils ont qu'on bête na misu. On demande même plus à Dieu. Est-ce que nous là on a so kende? Est-ce que nous là on a so kende? Est-ce qu'ils allaient bien? Nous là on a so fréquenté. Est-ce qu'ils allaient bien? Nous on n'est plus là. On est que là regarder ce qui frappe. Oyo ezo frappé, oyo ezo beta na misu nteto s'intéresser mobala na zambinga, costaud, ana mbongo, atambola ka ba voiture asala ka boye. On veut même plus les gens qui marchent avec le truc machin na. Et les femmes, moi ça na banzoto vraiment ce que moni za kitoko ngenga. Oui, on refuse pas. Kitoko za mabele comme je vous parle chaque mois. Na année oyo vraiment ko banda janvier. Tila na meto bungisi combien de personnes? To bongisi combien de personnes, to koufeli combien na ba famille, na ba connaissance, ba entourage, ba camarades. To bongisi combien, to koufeli combien. Bon personne n'a réponse s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au lieu que ma campagne n'engezo le ka échanger biso dozo continuer kaka na mabe. Nzambe asaboya ki koboma mokili na faso oyo. Tol komi na Sodome et Gomorrhe. Ba passer à PD. Ba passer à ya ba bisexuel. Azana mwasi kotoyo, azana mobali kotoyo. Ba passer bazo memela biso ba malédiction na vie. Ba passer bazo memela biso ba problème na vie. Tozo tala, il y en a même franchement, il y en a aussi des vrais pasteurs aussi, mais on sait même plus. Ndenge nzamba lobaki. Elanga na ye eza munene me basali na ye baza muke. Elanga nzambe eza munene me basali nzambe baza muke. Na 100, peut-être na 100, on croit 90 bazana misala mabe basi babeba basi bakota baba na ba loge basi basimba bakisi o tango frère Roger bakalobaka awa bat bazolo bazana misala mabe. Notre frère aussi na landaka ye frère Elonga. Peut-être un jour je vais l'inviter aussi dans notre chaîne yependenga lobaka bat balobako azokosa. Notre frère baby alekake pa ya Nazaria et pa ya Satifane tango azoloba o azokosa ceci cela, mais on commence à le voir. Il est comme mon côté o ezali tokolobake bazokosa bazo continuer ka kokosa tokomi komona ngo. Vous arrêtez un peu, on a marre.
On est vraiment fatigué. On est arrivé au bout. Okofanda bo semaine makambo bimi e komi ka obimba ba pasteur ezalaki ba musicien fofane et puis si na ba musicien fofane e komi na ba frère chrétien o ba yemba ka ba musique religieuse et puis mina ba frère ba yemba ka musique religieuse e komi na ba pasteur mikolo vraiment étape vraiment comme bima mingi kaka ba pasteur mon Dieu nzamba comme bisa bino na poisa. Oh no se bata maka ato bomi mutu na zambo kati otiki kulokasi oyoko fandi olobi oui bakoyeba ngate bakomona ngate ozongi ofandi na kiti na yo place ozali na bureau ya bato ozoyamba batu ndoka ndo otiki kosala masumu alors nzambe alobi yo zela moyiba koki koyiba 99 ndebunu bolobaka 99 na farso na français belge na français 99 yiba na yo dondwa na yo sala nyonso yo kanisi ke biso tokomona yo te tokoyeba yo te me oya salaki likolo oya salaki mokili yende ayebi nyonso. Voilà résultat comme ko bimisa bino na poisa moko. Pourquoi kaka basi kaka ya bandimi na bino? Pourquoi kaka basi kaka na kati église? Pourquoi kaka basi kaka ba o bazo salela nzambe na kati église? Pourquoi kaka basi kaka oyo bazali ba servante soit disant ba mama diacre, ba protocole, ba yembi, ba nini kaka bangonde boso bimana bango. Ah pasteur, boko zwata basi mususu ata libanda te oyebi ata yete. Oyebi ata mobali na yete oyebi famille na yete oke kosala makambo na on s'en fout. C'est ta vie. On n'est pas là pour te juger. Tozana te poto juger yo. Biso tozana nango poto juger yo. Oza mu tozana nzoto na makila, na mai na makila oza nzoto. Paul alobaka yango. Apôtre Paul alobaki. Si tu veux pas que ozika bala soko lingo zika te bala ko zika ngo ça veut dire que ba posa ya sentiment ya nzoto ndenge nzamba kelaki. Pourquoi nzamba kelaki des sexes différents? Ayebi pourquoi salaki mobali asalaki mwasi. Alobaki multipliez-vous. Alobaki mobali linga mwasi na yo, mwasi zala soumise. Alobi multipliez-vous. Dieu a dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme et les deux deviendra une seule chair. Mais bozo quitter, bozo zwa basi na bino. Bolingi ko fanda na basi na bino te. Bozo landaka basi ya bato mosusu libanda. Basi yango pe bozo landa pe baza pe baso basi babala. Basa na ba mibali na bango, bana mike, basa na ba vie na bango. Pourquoi basa la ba vie na bango? Pourquoi ba pasteur? Pourquoi ba pasteur? Bozo détour biso parce que ngai pe de naza awa eleka na ba meka kedal bakoka yango te. Vous aussi les femmes soit disant ba mama pasteur, pourquoi bozo tikela ka mibali na bino le temps comme ça? Pourquoi bozo zwaka ba mibali na bino te mobali donc on dit que ce que ça mon pasteur partout au kende na mwasi na yo. So ba kotindela yo biya koya na poto lobike na koyanga moko te fona ya na mwasi na nga tala frère Patrice na félicita kay makasi. Que ce soit quoi mais il marche toujours avec sa femme. Exactement parce que condition non. Azamutu abotit abota azamutu ezate handicap na yende yoki kosala bolobi na otala histoire ya frère oyo Niki soki Victor soki na États-Unis aza maboko te maboko mukuse nzoto awa makolo ezate tutu me aboti abala mwasi aboti na ye na bana kitoko mwasi kitoko mbinga to kazo vive na ye. L'autre fois na kolakisa bino vidéo ya frère wana nalandaki yango lobi témoignage na ye yango fortifier nga take muto azo loba take muto aza na capacité makambo ebele aza muto Zamba yebi pourquoi
ndenge batona bazalaka bongo soki moto aza handicap moto aza botanga okufa kota na kati ya seke yake tango nzambe akosekusa ye akokoma kuna epa nzambe susu na koka te to misu ekufa to aza koka to azali aveugle to azali handicap moko bonon akozala mobimba misu nyonso mbale komona akotelema mobimba pona jour à jugement akotambola susu te na nini na chaise roulant kit roulant na ye non parce que là-bas il y a pas de place pour le kit roulant parce que nzambe moto asalaka moto oza kaka ba descendant siko frère wana abotama bongo nzambe ayebi pourquoi tindaki ye bongo to arrêtaka ko jujaka bato s'il vous plaît so nzambe asalaki yo mokuse loba nzambe merci so nzambe asalaki yo molai loba nzambe merci so nzambe asalaki yo kitoko loba nzambe merci soki asalaki yo mabe loba nzambe merci soki apesi yo bana loba nzambe merci soki apesi yo pete loba nzambe merci apesi yo libala parce que mpona na lola te nde libala eza na lola te bana baza na lola te nyonso tozosala eza kaka na sa mokilo vanité de vanité ça je vous le dis la vérité vanité de vanité mais nous on est là pour juger les autres. On est là pour condamner les autres, pour condamner les gens. Pourquoi, mon frère et ma sœur? Pourquoi? Ba pasteur bino bozala ki oh non passi par là passi. Mais exemple ni bozo pesa biso lelo sikoyo. Pourquoi des pasteurs? Pourquoi vous bozo face sur qui miate? Ba église kaka ya minene. De bozo sala ba makambo yo ça va pas. Pourquoi pasteur? Pourquoi? Vous arrêtez un peu, on est fatigué de vous s'il vous plaît. Tokofanda susunye tokofanda bo message na WhatsApp yelio pasteur boy. Bozela so ba mitakala na bino, on n'a pas besoin de ça. Na kacha Bible le bina biso awa na kacha Bible yangoyo. Bible yangoyo. Elobi na biso. Toki komona nzoto ya moninga mosusu te sauf que te bozali mwasi na mobali. Quand je suis pas ta femme, tu n'as pas besoin de mon corps. Nasa mwasi na oto komona nzoto na nga pona nini osengo mona nga nzoto na sens nini po comme ça nga femme de nuit na yo to yo za mobali na nga te pourquoi na mona nzoto na yo pona komisa o mari de nuit na nga femme de nuit zakate ke mwasi ya butu aye ko luka yo to mobala butu non ta ke ozo mona nzoto bato mosusu na mutu na yo na conscience na yo et comme ko peso ba posa moko boyo kwa kosala ngo yo moko zo benda ba mari de nuit ba femme de nuit même ata ba film porno oyo bolandaka ezaka mabe même na kati ya couple ke bobala ni o bozo tale ko sala le côté non ezaka vraiment mabe c'est pas bien. Papa pasteur s'il vous plaît vous arrêtez un peu boza soit disa basali ya nzambe ndenge bosala alliance na ndenge David asala alliance na nzambe mage asalaka lisuma bimaka na mwasi ya serviteur na ye atindi serviteur na ye ti baboma ye po yatika na mwasi mais nzambe apinaki David bana wana bakufaki bazaki na boti nzambe akoyokele mawa lepa nzambe ayokele mawa atiki Salomo. Vous comprenez? Salomo pe akokoma roi. Et alors malgré cela, Dieu l'a dit que l'homme selon mon cœur. Et son histoire, elle était aggravée. Le lot autant à David dans la Bible. À cela qui a mon volonté nini. Et vous le loba pasteur, vous avez mon volonté nini. Vous avez basi nanda koute. To bo balate. So bo balate vous avez basi nanda koute. Bo meka koluka basi bo bala botia. Bana na bino bobota. Ya basi na mibai ta bazo mona ba mitaka na bino papa ezo sa ba ona ndenge ezo se pelisa bango. S'il vous plaît prenez cette vidéo partagez là na autoriser pine vraiment oza ba vidéo vraiment bo partager mutu nyonso akotala nga franchement zo vidéo vraiment partager on a marre on est fatigué na mabakambo ba pasteur. Moi j'ai commencé à prier na 95 si je me trompe pas 95 nazalaki na mboka na kuna na Allemagne na bandaki ko prier après toi ki bana miketo bandoki l'église catholique ko yeba vraiment nzambe na bande vraiment l'église à bima na bimi na église à bima to comme na l'église évangéliste évangéliste na église protestant lelo ndenge to ikali
To banda na catholique to ba miki to koti na bima bima kutu ne parle ma église ma be wana église a bima. To bima kuna to kota na si je me trompe pas 96 ouais 96 17 nde to yaki ko bima na église a bima 97 na komi ko samba na église évangile lelo. Est-ce que vous imaginez un peu jusqu'à aujourd'hui? Mais tala makambo ndenge ezokendele lelo. Mais pourquoi na to bandaki kozala tozaki na ba makambo teta na isa kabino ba téléphone à l'époque ba téléphone komi ko bebisa ba libala bato. Ba téléphone ezo bebisa libala bato téléphone oyo ezali ba Facebook, WhatsApp, Imo, Sonigram, YouTube komi ko bebisa libala bato. Ba couple zo fanda so su bien te ba famille comme ko détruire makambo muke yo mo sa mobali bozo swana bozo sala makambo na bino ozi o publier. Pourquoi? Pour faire quoi? Yo mobali ozi boaki na moi son intimité bo silisi tanga lobi que je veux plus de toi bo kabani ozi photo wana vidéo wana o publier pona nini taneti oya arta pasteur osoki munji malingaki asenga mbongo il fallait ba kufanda na pasteur ba solola entre bango ba sololi ba yokani apesi ye mbongo olie azo filmer pe azo loba azo senga mbongo $2000 za mbongo papa nanga $2000 na mwasi okomi koteka mwasi na $2000 $2000 eza mbongo ta okolia ngo kona crise na bino na Kinshasa okolia ngo mbangu $2000 esili okosala siko mwasi no siko ni respect ya mwasi na yo pesi wapi o filmer petit na mwasi na yo la kisi o filmer na pasteur otiki heureusement ko to pasteur ko to na slip mawa msusu antozo mona ndenga auta na dibu mama na bima ndenga zokola ni tolembi vraiment mutakalisa ba pasteur tolembi mutakalisa ba frère boti kata ba fofana ba païen soi-disant parce que nous sommes fait aussi to ça ba païen na kacha mokili o to benga ka o soi-disant boto tikata bango basala ba buzo ba wana kebino exemple nini bozo pesa o tango selezi na lobaka ngo ceci cela. Tango bato belé balobaka parce tatumba loba awa bondi maka yete. Vous voyez maintenant les résultats? Nous aussi ba pasteur ba tanta biso. Tokotanga ba kombote. Na ba ageni ba banda. Wana mpena to bala nanu te ba banda biso. To bali pe bazo banda ka biso kaka meto seda ngote. Eza nde discipline mena Jésus Christ Nazareth nzamba pesa biso nguya ko tambola ne na ko pesa ka bino témoignage na ngana lobela ka bino malembe ba vina no ba abonné na bomba nano ko s'abonner. Je veux commencer maintenant vous expliquer mon histoire, mon témoignage à moi parce que ici na 12 étoiles TV toi na ba témoignage ba prédication ba gang ba théâtre ba théâtre équipe nyos na travail kala bango na Kinshasa bango ba kotisa ka ba théâtre ba gang parce que moi je suis pas là-bas ba mission ba ni nyos bo mona kango. Alors moi je veux m'arrêter là parce que je veux pas aller trop loin. Je veux m'arrêter là. Nzambe aleka na ko pambola bino. Nzambe aleka na ko batela bino ba frère ba sœur. Mbongo ça sert à rien. Vanité de vanité. Okolinga oteka nzoto na yo lelo pona mbongo. Okolinga oteka mwasi na yo pona mbongo. Okolinga oteka mobali no pona mbongo. Mama pasteur mi batela. Feshi genou na yo na se sambela pona mobali na yo. So mobali na lingi ko mema yo te ko kende na place ba kotinda yake koteya. Yoti kala beta mabolongo na se senga na nzambe abatela mobali na batatasio nyoso akokutana nango po mobali aza nzoto neza faible ke papa na biso basi to supportaka mwasa ko fanda nata 1 an asali makambo na mobali te ça va mais mobali afanda 1 mois to une semaine 2 semaines ça sala eloko na mwasi est impossible ko simba te mais biso basi to supportaka nzamba pesa biso autorité wana nzamba pesa biso capacité wana mais mibali te ma sœur beta genou na se sambela papa se botambola kana basi na bino botika kolinga ka basi ya bandimi boke so bolingi bo sa ba buzo ba bino boke linga ta basi di banda s'il vous plaît vous arrêtez un peu on a marre trop c'est trop. Nzambe aleka na kopambola bino je m'arrête là ka message na ngaki na pesa za mingi ya koloba meta eza muke
mingi eza koloba meta eza moke, je veux pas aller trop loin. Que Dieu vous bénisse. Nzambe azala na bino, Nzambe abatela bino. Na pesi batu nanga nyoso mbote, leo na otanga bakombo te. Mbote na bino nyoso ba oyanga ya kati. Ba oyanga nyoso akati na pesi bino mbote. Ba frère, ba sœur, famille nyoso yanga ya bagina mabako wange sika bazali mbote. Équipe nyoso a 12 étoiles TV sika boza mbote. Na ba WhatsApp partout. O bozo soutenir nga de loin de près na ba prière, ba pasteur nanga nyoso baza ko soutenir nga de loin de près. Ba oyanga. Ba connaissance nanga ba camarade ba fréquentation ba client nanga nyoso asuki. Ba onso ba yaka na makiye bango basuki makambo to na pesi bino mbote. Esika bozali. Nzambe aleka na kopambola bino. Nzambe aleka na koprotéger bino. Makila na Nzambe ebatela bino. Kimia na Nzambe zala na bino. Esika bozali. Kimia ba pasteur bo changer. Merci pour aujourd'hui. Nzambe apambola bino. Merci ton Père, nous te rendons grâce. Merci papa parce que obanda kinanga osuki nanga. Merci parce que Saint-Esprit na yo Nzambe est conduire. Et puis un esprit de sagesse, intelligence encore Nzambe. Esprit de discernement. Parole oyo frère et sœur akoyo kango Nzambe. Et le kana ko sala quelque chose na vie na a changer ce kataki na nzela na souhaite ba pasteur. Na sena maona bolungo na yo na kombo na o Seigneur Jésus-Christ et nous t'en supplions te dire amen. Amen, shalom, shalom, shalom à mes frères, mes sœurs, shalom à tous, à tout le monde. Je vous aime autant, mais le lot, moyen, tant eza muke moya ko lobati na sukezate, moya ko boka bato vamati na sukezate, mon aura le temps, l'occasion, na baki na bino, chaque émission na banda ko sala, na banda ko boka bato moko, so na baki 5 à 6 après prochaine fois na kaka bongo, parce que si to fanda banda ko boka bato, on n'aura pas le temps ya koloba oyo fallait to loba. Nzambe apambola bino botika la malamu na kimia na Nzambe apesa biso kimia a soutenir biso to bosa na Nzambe te. Ezate ke Paul ko la pasteur asali bazo sala bosiko yo obo ya Nzambe non. Okima Nzambe non. Par contre, de contraire, okangamande na Nzambe otala munene na Nzambe akomi kobimisa bango na poisa po toyeba kite etamboli na bango efandeli na bango depuis longtemps to viva na bango mais lelo Nzambe alobi trop c'est trop abimisi bango siko na poisa. Nzambe aleka na kopambola bino, aleka na kobatela bino. Bisous, bye, à la prochaine. Merci.